Merci Balandi Osia du Congo, merci Nabino peuple congolais mokonzi oyo boye bopesi biso libaku ya kolanda biso na oyo boye parce que belé ya batu bozalaki komona biso te tozali et puis tozali wana pona kopesa bino ba information pamba te ndenge boyebi biso ba congolais biso ba résistant tozana obligation ya ko talisa bino ko éveiller conscience ya ba congolais na makambu oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo yango wana ndenge boyebi tozali ko analyser par rapport ya makambu ya table ronde oyo boye efungwamaki par rapport ya makambu état de siège yango tokolobela yango puis tokolobela makambu ya élection oyo bino baso boyebi lelo oyo boye totikali na combien de mois pour na ba élection et puis tokolobela dans son ensemble actualité politique tokosala toilettage na makambu oyo boye ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Alors yango na tokobanda ça plus vite tardé na makambu oyo etali élection parce que bande konanga boye ba que tangu biso tozali koloba awa que élection na République démocratique du Congo ezali ko poser un très sérieux problème. Bato misusu bazoloba bino nini boye bolingite boye nini koso lelo oyo boye soki botangi article ya Mobeko Likonzi ya mboka na biso vous allez voir que élection en décembre 2023 ezali nanu yali kukuma rien ne rassure que élection en décembre 2023 ekosalema. Pourquoi élection en 2023 ekosalema te? Le gouvernement congolais connaît très bien que bazana ba moyen pour organiser l'élection. Gouvernement congolais comme koti ya ba minier, ba opérateur ya domaine ya ba minier ya ba minerai, pression pour la défi sa bango mbongo pour organiser élection en décembre. Quand on a pas opérateur il secteur à minier bazan qu'on soit pression na niveau ya communauté internationale pour ne pas cofinancer gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a respecté la promesse na été nani azoko sanani tuza kutala tuza kosimele. Donc le gouvernement congolais tinde bozo mona wana ba ventiro bazo salisa biso wana élection soki élection kosalema ekozala élection moko ya chaos ekozala élection moko ya crise oyo boye ba congolais ndenge tozobenga bino il faut kotelema plus vite que possible parce que pas moment que batu o baza ko bisa biso que élection kosalema bazali seriete botala bango kaka na makambu na bango nde baza koposer lelo tozo kende fin ya mois ya septembre. Mais ce que total la constitution ya Mobeko Likonzi ya mboka na biso, vous allez voir que article 73 ya constitution est clair. Article 73 le bibouillé. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 80 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Donc normalement élection, il faut la convoquer 3 mois avant expiration du mandat chef de l'État. Mais bon, la sikoyo mandat ya août déjà to longoli yango to train na mois septembre, octobre, na novembre pour na processus électoral. Mais ti sikoyo to za confronter na makambo ya sécurité, to za li confronter na makambo ya mbongo. Tous allez confronter dans ma cambo état de siège parce qu'il faut pas que non sous état de siège on ne peut pas organiser des élections. Yango wana bozo mona lelo oyo boye Tshisekedi na gouvernement na esa malukonde 2 ba bengi ci table ronde pour na ko discuter par rapport ya kosala évaluation ya rapport ya bande ko na biso la société civile ya est ba pesi que non avant et après état de siège donc batu bakufi plus que ndenge meme bazalaki na bango na état de siège te. Pourquoi batu oyo ba convoquer état de siège bande ko ngai? Ils ont convoqué l'état de siège parce que mission na bango principale ezali pona kobimisa mbongo ya l'état. Parce que tout ça la analyse moko objectif tango ba décréter qui état de siège pourquoi bengisa ki table ronde te?
Mais pourquoi tant de sièges comme il Simbate, comme il Kobengi Sabatu, Boya to Vanda, tout ça l'évaluation, nous sommes pour la ligne, pour Babi Saba millions de dollars américains, Oyo Boye, Ezali Kaka, ko yiba ko dilapide mbongo ya l'état congolais. Parce que bato ba koya séance de travail wana ya évaluation état de siège. Ba ko na droit à prime, ba ko na droit per diem, logement na bango, restauration na bango, ba biloko wana tumbonge ko uta wapi soki mbongo kubima na kati ya caisse de l'état. Et puis pas mon sens ya irresponsabilité à régime otozanango. Quand les choses marchent, gloire à que pas à Félix Tshisekedi Mukatombolo. Ah, Vati Beto, ah, Roi Manitou, Roi Soleil, Talakaka, ah, bonde basali, moi j'ai na bango ngeli na marti la francophonie, ah, boy. Victoire nyonso et pas à Tshisekedi. Mais ce que vous allez pour un échec, vous allez voir, ah, ngaïté, le quoi par makambo état de siège au boy. Tshisekedi a évité que état de siège yé mutu ala saki yango. Bolande même na ba déclaration na e, qu'on ba état de siège. Ezalaki likanisi na ngai te état de siège ezalaki nde bino mandeko ya Ituri bino moto bobisaki nga keno ndo décréter état de siège. Ça c'est l'irresponsabilité au sommet de l'état. Mes chers frères et sœurs, ce que nous avons bolingo ya mboka oyo boye, nous devons chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. Allez-y comprendre que batu oyo boye yena moninga na Vital Kamerhe batu bateka soni na mai. Vital Kamerhe ministre ya bino ya économie azali wana kosala la biso ba photo ya novelas azali kosala la biso ba vidéo ya novelas yena mosi na ye a oyeboye ba uti kubala na sika. Mais au moment où dollar reza komata toujours ça qui a sima lelo na kisasa bazote kango 26 000 francs congolais équivalent ya bon 26 000 francs qui même 10 dollars. Mais Vital Kamerhe azali kosala la biso novelas économie ya mboka na biso ezali toujours komata ya komata. Mais batu oyo boye bozotala bango Tshisekedi yo wana na fête ya mariage ya mwana Kamerhe bomona kaka kabule ba photo bo tshema biso nango botala batu oyo boye Tshisekedi yo wana zofuka mela mosi ya Bedi Kambal wana bazui champagne bazui chivas bazui biloko ba meli sans pour autant se rendre compte que non est-ce que bande konabiso ya Bukavu bande konabiso ya Butembu est-ce que bazana ba bonne condition ne biso dozo continuer ko mélancolie ya kolangwa awa so yi caméra zalaki na souci ya bande konaye caméra ko tali sabiso ba photo ba novelas o bote ba vidéo o bo ya ba novelas ba so sabiso o te. Comment est-il possible mboka eza na bitumba mboka eza na guerre batu mibimba olie ba se mettre au travail na bata o botolingi to mona vraiment que non ba kondi o boy ba sa ko travailler ba se mettre au travail pour que non ba améliorer conditions de vie à ba citoyen na bango. Tous exemples la président Zelensky à Ukraine. Président on Zelensky azalaki comédien. Moi si na azalaki bato ba benga o miss elle a la femme la plus belle to ba na Ukraine. Mais jamais beaucoup na président ukrainien azoya sima ya mosi na ye na posti ya kosala bolingo ya novelas soko lobi ah basala lisusu vi na bango te babala te parce que bitumbeza na est wana eza balangage bandeko na biso ya munoko ya mboka na bango. Qui peut accepter lelo oyo boye bandeko ya Goma bandeko ya Bukavu bandeko ya Fizi oyo baso violer mama na ye atelemi baso violer mosi na ye baso violer mwana na ye. Mais koto bona Kisasa bozo mona Kamerhe na Tshisekedi na batu wana bozo mona bango na kati ya ambiance gogo bazo ko bisa biso évaluation d'état de siège état de siège soki lelo état de siège ezaki eloko malamu basango balingi balobela yango ke eza eloko malamu. Mais vous allez comprendre que non avant batia état de siège na bango batu bakufaka équivalent à 2643 personnes. Mais le sous état de siège, vous allez comprendre que non, il y a eu plus de 6783 personnes au Basa Kokufa. Nous sommes pour Nanini parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas à leur place. Baso ko sabatu que non élection ezali. Mais na mbongo bona maloba na boko ils n'ont absolument rien. Ils n'ont absolument rien. Yango tozoya bisabino Jean-Marc Kabundu lelo oyo bo quel que soit makambu na ye mabe alobaki mais Jean-Marc Kabundu avait raison de le dire.
que batu o bazo bimisa mbongo ezokende na ba paradis fiscaux batu oyo boye ba musana bango chaque semaine ça coule 12 tangu Jean-Marc Kabunda lobaki awabo biso tu Jean-Marc Kabunda pourquoi lobi boye et c'est ça la vérité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Chaque week-end ça coule douce. Botala Félix wana na mariage à Vital Kamerhe, botala Félix wana na mariage à Jalicia Boussa. Et puis aux hommes que ba mariage ngo ça ma mikolo ba komika ko bala na kaka na mikolo ya bato bazana pouvoir. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des profiteurs. Et ça groupe ya bato o bazana souci ya peuple té. Botala vidéo oyo boye puis tozonga. Pour comprendre comment méchanceté ya ba dirigeant au biso tozana ba na mboka. Nous avons le sol, nous avons le sous-sol. Tozana maï, tozana zamba, tozana biloko ebele. Mais regardez cette vidéo et puis tozonga kabuya. Bote la biso vidéo. Bomoni ndenge Tshilombo a détruire l'avenir ya bana oyo. Bazalaki bien epa ya batata epa ya bamama na bango. Mais tala usurpateur ya pouvoir Tshilombo ndenge a détruire. Donc Tshilombo il a lamentablement distingué en échec. Attaque ndoki yango oyo bataliba. Biso tosengi kaka audit interne. To détruire mâchoire ya Tshilombo. Parce que Tshilombo na est bisika biso tozali akosala campagne jamais. To avertir bino ezama sekite parce que biso tosakanaka na bino bataliba jamais. Jamais. Donc po bana ya Tshilombo bavwama bajusere na Dubai bakonte etondi po bana oyo basala bino nini bataliba. Donc la famille ya Talibani il a choisi donc ba résidence na bango ba komi na ba kolwezi esika ba matere bazali ba état de siège à lokuta. Omoni na 2023 oyo toko s'en charger na bino. Merci. Wana bozomo na vidéo wana eza na Kasai et pas à Tshilombo. Ma fief naturelle na ina Kasai na Mupopa. Bota la dose ya malnutrition bana wana nde bazolia. Mais batu oyo boye au lieu ba se mettre au travail. Agriculture. Batonga banzela bana oyo bobozomo na bango matame vimbi. Nde bazosala défilé wana. Bazotira bango mwa loso. Na mwa pondu na Kasai et pas ya Tshisekedi. Et vous aujourd'hui nos frères du Kasai, vous êtes fiers ya kolba que non, pouvoir na biso, nini na biso, pouvoir na bino bota la condition bana oyo ba vimbi matama oyo boye, ba vimbi ba mabumu, ndenge ba ozotira bango biloko akolia. Quand vous détournez l'argent, quand vous volez l'argent et que vous ne construisez pas aujourd'hui au Kasai, mibe komi par terre, wana bokolbaka que non, bato basaka na pouvoir liboso ndenge mutu baso bwa ke biso to tongi pa na biso. Tala batu oyo boye mes chers frères congolais. Félix azali likama pona mboka oyo boye, oyo ka non, lisuma to malchance. O ezali lisuma malchance oyo boye, kozwa ba konzi lokola batu oyo bo baza ko diriger biso. Bakonzi mibimba misana bango eza kaka kolia komela kobala ambiance ko voyager. Yango wana ndezali priorité pour na régime ya Félix Tshisekedi. Le reste là bokufa bobo manakuna etali bisote. Aujourd'hui nena zolo ba auto traîner 3 mois pour toquer na séance électorale. Mais le gouvernement congolais jusqu'à preuve du contraire n'a pas toujours des moyens pour na élection. Lelo oyo boye nazo ebisa bino Vital Kamerhe azo ebisa Tshisekedi. Pas question de dialoguer na batu auto que na transition. Donc souci à Kamerhe ezali
bakende nanu na élection ya tindika tchakal et bébé baté ceux qui va dialoguer et à ce moment là Tshilombo comme déjà président ceux qui dialoguent que ça le nouvelle transition là maintenant déjà bah ça l'élection et ce qu'on va partir koya va dialoguer c'est comme ça schéma ya Vital Kamerhe le quoi va bien kaé Vital Kamerhe les pacifiques ceux qui les pacificateurs donc pour na bango ba lobby logique que no ba zoa transition, bien dialogue exact, il faut dialoguer après les élections en décembre 2023. Mais boye bayango, Tshilombo a déployé qui Batou. Bakene ko kutana na Togo. Janine Mabou Nazaki na délégation na Raymond Tshibana côté ya KFCC. Bakene ko solo la par rapport. Tshilombo comme coincé à jouer beskani ya kobimate. Alors, ce qui est pour moi, que c'était réel, Moutouaki na makama francophonie, le seul président africain qui est le président togolais, il y a Togo, il y a Singbe, il y a Dema. Pourquoi? Parce que Tshilombo a commis coincé. Mais bien que Félix n'a jamais respecté ses engagements. Botala batu nyonso oyo Tshisekedi ba mema Félix na nini na pouvoir. Félix a baluki la bango ba Jean-Marc Kabound ba papa na biso ba VO yo boye mutu ya sécurité oh ba François Beya botala ndenge Félix a humilié Kamerhe mais le kola ba Kamerhe ba teka molimo na bango likolo ya mbongo nde bozo mona ka lelo oyo boye bazo sala ambiance et puis motuna nga nazo mituna bana ya Kisasa bana ya IDPS bande kunanga ya Kasai bande kunanga Bangala bande kunanga ba Swahili ba Congo. Tango bino mozomona ba vidéo oyo Amida Shatir na mobali na ye bazo sale la biso. Bino surtout bande kwa IDPS. Vous étiez les premiers à insulter ici. Ah Kamerhe Moïbi. Tango bozomona vidéo oyo solo bela bino nini. Quelque part je peux dire que la jeunesse congolaise a participé à la souffrance na ye moko. Yango tango tozobengisa ba jeune totelema révolution populaire. Yango ne muto kosa ke rupture na biso na classe politique oyo boy. Sa révolution populaire mes chers frères congolais, boy ba yango ke non nous sommes foutis batu oyo boy. Ba ko continuer parce que souci na bango ezali ba melaka. Lungila agene zodoro tembo chivaz na ba champagne chaque samedi. Tant Kabunda le bakango Kabunda kosi Kabunda boy mais le oh boy et comme kobima na polele chaque semaine institution président de la république et perdre ressources na yango et comme nango sika ko bali saka batu mabala to mona ko tout même Kabila mariage ya ndeko na ye Kabila atikala jamais kokende na mariage ya ndeko na ye Zoé Kabila par contre atindaka maison chef ya maison civile ne muto akenda ko représenter mais le oyo boy botala Félix Tshisekedi oli avant na bureau a commis na chaque jour pareil à ba mariage mais au moment où à l'est du pays ça brûle au moment où ba territoire ya mboka na biso zo kende au moment où na Kwamotu na est na Kasai na fief na bozo mona bana wana ba vimbi mabumu pona malnutrition olie batambola ba luka solution pona ko remettre mboka ezonga na rai mais batu oyo boye bazali wana pona ba avantage na bango moko. Mes chers frères et congolais, si nous aimons ce pays, nous devons faire quelque chose. Nous devons changer ces conscients batu o bazana kati ya pouvoir. Baza wana pona bisote. Ils sont là que pour les intérêts. Baza wana pona intérêt bala na bango bazo bala, bango moko bazo bala, tozo comprendre te batu obo bakobala tina age nini. Mais biso ba jeune tozali wana, toza komona et puis toza kosala eloko moko te. Une autre chose, boye bayango Tshisekedi a déployé vient na biso Joseph Olenga Koyi. Après ça même jet pour nous consulter les partis politiques. Pour une transition à 18 mois, à 16 mois. Mais Joseph Olenga Koyi, vous devez savoir que depuis Ozali, on a Félix Akata Makambo Sianitsa, Mbongo Bimakali Souté. Qu'est-ce que vous garantissez que Nengozo Salaka Makamwana Kokene Kolukaka bactère politique pour solo là? Bako solo là, oui, mais avec qui? Avec quelle personne? La personne qui ne respecte pas ses engagements, Félix Tshisekedi.
yango tozo bengisa ba jeune na ça c'est ya responsabilité na ça c'est amour ya mboka bolandi force ya EAC bazolinga ba renouveler konini na bango contrat ou bien mission na bango lisusu pour na mboka na biso. Monisco alobi aza d'accord pour akende mais akokende kaka ti mokolo armée congolaise kozala structurée na la police na service ya demia. Bozo mona tango tozo ba awa tiro mozali danger permanent. EAC échoué, état de siège échoué. Monisco a échoué, mais Tulombo azolinga al renouveler lisusu contrat ya batouana. Il faut barrer la route. Nous devons nous lever pour la côté les Tshisekedi pour la kobanga déjà ba manifestation pour lui rappeler que mandat est commis na souka. Félix ne peut pas être là au sommet de l'État. Côté que la Félix est lisusu mboka oyo boye, mes chers frères, boye bayango les pays na niveau ya tribalisme oyo matina motu ya mboka na biso a là chacun portera son fardeau. Biso état que ba jeune, biso état que ba Bruno Mimenga, ba Bundeli, ba résistant, nous sommes là que pour on sait notre voix. Pour quoi interpeller conscience. Et puis regardez ce qui se passe dans l'Assemblée nationale wana. Bino bato bozo kena élection, ba jar nini ya ba député tokozana bango na mboka dans les prochaines élections. Sur total élection Assemblée nationale wana ngezalaki okuta ba professeur Njoli ba mukolo wa pombo baba na seno okuta ba mokonda mais lelo obo tel Assemblée nationale oya ba Beliezer Tambwe ba Molière et les autres là. Et puis na komi ko kana 2023 ba jar nini ba député ba ko nommer bango ba Denis Lesi na ba il semble que ça il s'est pas chez candidature na ba mama Kalunga tala Tshisekedi nenga ayeko baby samboka kuna maman Denise Petio aye bandeko comme ma candidat député bana changu ba voter batu wana te soki nyakeru soki matondo soki nani paza candidat na circonscription ya électorale ya changu boye ba ye avana na changu na veni nini asala nini. Vous devez se lever, nous devons se lever. Tozo bengisa mutuna prise de conscience. État de siège eza échec. État de siège ezali biska obo batu baye ko s'enrichir ko yiba mbongo baye ko enrichir ba famille na bango au moment où bande ko na biso bazokufa bande ko na biso bazange sika kolala. Si nous avons l'amour de ce pays, vous allez voir après l'émission Oebo, vous allez voir na 3 mois tikali, vous allez voir ba communiquer là ya IDPS va changer maloba na bango parce que ba yebi yango très bien que élection est athée. Mbongo ezali te ba komi ko senga mbongo ba defisa ba ba particulier ba defisa gouvernement congolais mbongo. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui na yoki ke honorable Ados Ndomba sa sengi pardon azonga na décidé. Président fois le parle bignette yo ozonga na décidé il faut na cellule donc na ba avenue les foyers ou quel que soit ba accrochage na bango na ba kabila bazai quand même na mo alisu lelo boyado nombasi ba boki ci liste na bango il ne sait où se retrouver ay ko senga pardon babi ba réintégrer les sous na décidé bozo mona ba toto za na bango na mboko ba inconstant politique sur ba PCM mbongo facile à trahir yango to so beng sabino bandeko na ngai boya ebele le 6 to kuta na Monisco pona ko telemela makambu oyo boye Tshisekedi na batunaye bozomona ndenge baza ko sakana mbongo ya leta ndenge baza ko lia baza ko mela baza ko sala ba film ya novelage baza ko sala biso ba film oyo boye au moment où peuple na bango azangi sécurité azangi kimia azangi esika ya kolala bango na kisasa awa boye baza ko sakisa biso mitakala baza ko lakisa biso makambo oyo boye eza même pas na bamboka misusu batu bazomona biso vraiment que non est-ce que na mboka wana vraiment na Congo est-ce qu'il y a des courageux? Les militaires ne sont pas payés, les policiers n'en parlent pas, les enseignants bana kutuobo tozo bater rentrée scolaire oyo boye ce qui cause ndenge nini yango to bengisi bino bandeko na ngai to telema to appliquer article 64 révolution populaire
yango nde mutu ezali socle ya makambo tout yango mutu ezali socle ya changement ya mboka na biso yango tobengisi na bino le 6 septembre il faut départ ya force régionale ya EAC et puis tosengi na ba congolais bo se mobiliser et belé bisika bozali boza na diaspora boza na Belgique boza na Toulouse boza na France partout la République est en danger Félix Tshisekedi a ko humilier mboka ya biso yango na bengisi na bino botele mabo soutenir combat oyo boy numéro ezali wana na plus 243 81 73 11 702 wanande okoki kokomela biso wanande bokoki kobenga biso et puis tokosolola tokopesa ba stratégie pour que mukolo wana tozala ebele na balabala pona koloba non na force régionale ya EAC pona koloba non na renouvellement ya contrat ya MONUSCO oyo boye batu wana ba failli na mission na bango parce que depuis ba na mboka na biso plus de 25 ans eloko malonga baza kosala na mboka te et puis koyebisa M. Tshisekedi biliaki yo ekoki a préparé retraite nae au cas contraire nous allons poursuivre ce combat jusqu'à ce que nous allons chasser Tshilombo Tshisekedi na mutu ya mboka na biso oyo boye azali ko représenter danger permanent ngana bino tokutani na mikolo ezali koya ndenge boyebi toujours mama aussi azali na hôpital aza kolandela so ya mwana na ye yango bozomona ye te même na banalise na ye ezwi likambo la mutu te mais nous sommes là pona koya kopesa bino koyebisa bino nini oyo bozali koleka na kati ya République démocratique du Congo plus 243 81 73 11 702 wanande ezali numéro na biso bokomela biso bapel ba idée ba stratégie et kozala pe eloko moko ya malamu ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo